Campagne électorale ekobi lelo na Sénat simana kobanda lobiloleki boko na bayeba pesaki nkombo na bango na maponami mpona bibonga mingi bya bureau définitif bazali koleka koloba ntina nini esengeli baponama maponami nde lobi. Libota lia général Delphin Kayimbi liyebisi na mbula matari koyebisa bango solo pona liweli ya ndeko pe mwana na bango lobiloleki mobu moko mokokaki uto mokambi ya misala ya bokengi ya mampinga demia pa akutanaki ya kufa na ndako na ye. Boko na ba opposant bazali kopamela président Denis Sassou Nguesso na kosala campagne électorale ya mbona ntango pona maponami ma le 21 mars. Mathias Nzon moko na bayi opposition na maponami mango a pameli conseil supérieur ya bonsomi ya sango na kokanga miso. Sanza ya bokanisi baindo pe makambo bilombe na bango basala esili na États-Unis. Amerika ekanisaka baindo na sanza ya mibale inso bana bakelasi batanga kayango pe maye baindo basala maloba maka na ba media.